mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lots, Tozali, Nasige, Semoko, et puis Sige, Misusa, Mike, et Kokota, mais Sige, Nabiso, Phare, Ezali, Oyo, Bawiti, Kokanga, député Oyo, Jean-Jacques Mamba, Tolingi, to expliquer bino parce que Batu Bakomi, Koloba mingi, donc boye bikaka ba congolais ndengi bakoma koloba makambu par émotion, mais Batu tout babanda il cause la 5 minutes, to expliquer bino ndengi makambu ezali, to yebisa bino bo comprendre ndengi makambo ezali. Bobo sanate 5 minutes et c'est yebisa bino banda kalake 2020 oyo. Bisengo na politique ezali kokota. Bisengo na politique ezali kokota yangona bozoko mona makambo ezali ko salama donc président na biso donc akomo beta klebo wa komo bimisango donc pamba et puis justice. Mutazo kanga bato eza Félix Antoine Tshisekedi te. Ezali justice oyo Félix Antoine Tshisekedi ayebisaki bino akobongisa yango akopesa bango ba moyen surtout basala musana na bango malamu contrairement Oyo ya kanambe ndenge banoy ko sala omo aka kombo juge, kombo magistrat mais azo sala musala mususu. Donc avant to banda déjà donc tozali ko banda na nouvelle moko boyebi nécrologique donc tozali vraiment ko présenter ba condoléances na biso le plus ému, le plus attristé na famille donc ya présidence de la République. Et puis collègue Nabiso P, journaliste, Oyo Azalaki, donc directeur adjoint, il y a communication. Nakombo, il y a monsieur donc Kiloso, donc Awitaki Kotika Biso, donc Salaki Biso Penza passe na mawana motema, mais nalingi na confirmé bino totika polémique. Ndeko Nabiso ana Kiloso akufi vraiment na coronavirus parce que tozalaki na batu o ba proche na biso bazalaki na ye 2 jours avant tika biso azalaki na CMK donc centre médical de Kinshasa boyebi ba tolakisaki bino kalate ndenge ba installaki ba biloko ya sika oyo pona ba coronavirus donc ba biloko ya oxygène wana donc azalaki vraiment na coronavirus ezwaki mais et frappé mbangu donc etikalaki est tenté donc tokota na polémique te mais tozali ko comprendre batu ndenge batu bazali komi tout na ba question parce que coronavirus yango na batu bazali ko kufa bazali ko zakaka na côté ya IDPS na famille présidentielle na présidence de la République yango na batu bazali ko se poser ba question biso nyos pe tozali ko se poser ba question donc batu belé yango na bazali déjà ko loba kezali ba poison soki ba nini ya ba misusu to yebite to ko confirmer te mais le lobiso boyebi ke na 5 minutes avec César Ngadi to pesera bino information oya solo avec émotion te ndeko na biso Kiloso awiti ko tika biso na coronavirus parce que tozalaki na bateau bazalaki kuna ko tala ye 2 jours avant kufa donc azalaki penza na maladie wana donc boyebi na mboka na biso na Afrique donc tokolo baka na mboka na biso te mutu akufa ka pamba te donc lelo soko lali pongi mort naturelle pesa la ko lalo la mukite mais na mboka na biso na kisasa baba becho ki bota la mutu okufi mutu akoza azo tambola ba koi et ozaka problème lelo ndenga totambola na ya lelo na voiture wana soki do accident ou bien nga na kufi ya lelo biki ou bien lelo kufi nga na biki ba ko bimisaka masolo bakisi na bango bazaka na ba na ya lelo monite ka bazaka bango ba donc mutu africain akufa ka pamba te na poto déjà to koma ko ndimango mais na Afrique mutu akufa ka te pamba il faut makambu ebima tozali ko epsa mino coronavirus ezali na mboka na biso ezali mais ezali neti awa ezate parce que soki ezalaki neti awa mbele batu nyoso tu na kisasa na kanisi basili
mais ka moko na moko ezali donc bozwa maladie wana au sérieux omoni maladie wana bato musu bazo comprendre te ezozwa bato moko plus facilement bato bazanet aisé donc ba climatiseur ba vie moko bien mais bato oyo ya cité oyo penza cité donc ba mesana na ba maladie net ba typhoïde ba nini donc corona soko yo mekabo typhoïde ko boma kutu yango moko na ba moi na ba salité wana ozomona yango na bato penza oyo ya cité penza donc bazozwa ngo te bato bozomona bazozwa yango mingi bazozala bato bazana ba vie moko bien donc climatiseur utaki poto azu mutu moko utaki poto mais malade wana ezali tozali kolakisa bino avant to continuer botala maladi wana ekoki te tolakisa bino ka salité oyo yango tozali kosenga penza na gouverneur na biso Ngobila asala te neti kimbuta banda kosala il faut asala musala eleka ya kimbuta tozali kolakisa bino po bomona ke corona kutu ezali eloko pamba donc bamaladi bamikrobe mosusu ezali na mboka wana okondima te bino mo botala zandu tozolakisa bino donc oyo ezali wenze place bazali koteka biloko botala mbindo salité oyo ezali penza place bamama batandi biloko okokondima te bato bazolia biloko ezoyuta esika salité botala bino moko na bilili Asa salité na salité na kata wenye o poto ya kata na salité na salité salité na salité na kata wenye salité na ba mai salité bazo bwaka biloko salité na salité salité na salité na kata wenye não te ter linda salité na salité bino mo boito landa donc bo imaginer microbe oyo eleki coronavirus donc bino bokasi penza bato bazana ba cité na microbe oyo bazwaka tous les jours corona et hôtel matin et on ozomona ke bato cité wana ozomona bato ba quartier populaire corona wana ezozwa bangote ezozwa bato bazana ba vie moko aisé bazana ba climatiser ba nini donc bozo komona na laxi bino ezali pasi na motema bino mo botala vraiment place bazo teka biloko bato bakolia so penza microbe penza zalaka donc vraiment na kanisi microbe corona kutu ezali ya pamba. Donc toujours na masolo oya ba condoléances donc tozana mawa penza na passe na motema donc massa na biso donc ya chic penza donc ya ba coupé donc le grand producteur Fridolet Bonkomo na kacha Hollande donc awitaki ko bungisa mama na ye donc avant-hier abenga ngai vraiment ezali passe na mawa na motema donc Fridolet tozo partager vraiment peine na yo donc vraiment ça la qui passe donc to yebi ndenge salaka donc Fridolet yebi ka ke ba parents bazokola biso tozokola ba parents pe bazali kokola donc vraiment biso pe to souhaiter to biso pe to présenter ba condoléances na biso vraiment le plus attristé tozo partager peine na yo Fridolet Bonkomo donc courage vraiment yo tika rabatute na l'air a passe biso pe to ko tika yo te donc yango wana vraiment wana ezalaki ka émission to bandaki ne bandeli vraiment to ko tika te parce que ezali famille munene za journaliste munene donc azali vraiment muto ba tchaki penza na poste na yesika azalaki donc directeur adjoint ya communication donc ya présidence de la République tant mbala mo dans une nouvelle wana pensé mbala moko na Abraham Luaka Bwanga donc na moni penza tant tchaki message wana salinga ma wana passe na motema na pensé pe mbala moko na masamba kinwani Kamitatu donc bazana kata présidence ezali penza mawana passe na motema donc une fois de plus vraiment nos condoléances le plus attristé na famille ya Kilosho bana nae moi sinae vraiment biso 5 minutes avec ces angadi tozali ko partager douleur na bino mais ndeka na lobaka la terre toujours insatiable et les mbaraté et zora kakabatu donc la vie elle est faite ainsi donc il faut donc vraiment courage kaka parce que makamunyo surtout nzambe kaka mutu akataka nzambe mutu apesaka ye mutu azwaka ye mutu ayebi donc mutu na mutu azali na date na ye toza neti tozotambola donc na bus mutu na mutu aza na arrêt na ye donc soki nzambe apesi mokolo wana ta décidé te donc yebaka ata batieli poison ata nini ata osali accident lem soki to crash avion soki nzambe a décidé te okokufa te donc to pesa kaka merci na kolo ye moko ayebi tina nini asali ndenge wana donc vraiment pour na enchaîner ezali pas si vraiment na mawa mais donc vraiment
on n'y perd rien, donc c'est la vie, c'est comme ça. Donc avant tout, quand on a sujet mususu, na lingi na yeb sabino boyebi nouvelle auto zali na yango, donc direct. Et continue à 4 à 5 minutes avec César Ngadi, mais ayez votre apaisement, ndenge na yeb sabino direct oyo, ya côté le mabilengi oyo, et ko tika la kaka. Mais direct oyo tokomi ko sala siko to bandango le 3 juin, donc premier mercredi il y a mois juin, donc vendredi et puis samedi. Donc, bozala calme, banga na binote bozala déjà au CPLA parce que direct, bisoto yebiango, on a fait plus de 5 ans de direct à la radio, donc avec émission téléphone ouvert, donc direct on a tourné tango et puis na ndengi ya ndengi mususu. Donc bozala bino calme, donc avant tout la bino message nazali déjà quoi apprendre bino que premier invité na biso il y a rendez-vous des patriotes, il y a samedi 6 ezali donc bras droit, il y a Moïse Katumbi na kombo, il y a Evariste Omana Ochudi na sipe na yambaye yemtaroya parce que makambo ezali belé ya koloba na kota Katumbi na epsek bino na rendez-vous avec les patriotes na zozo batu nyo surtout ya ba tendance nyo surtout politique, donc poto yeba ndenge ni ba fonctionnera, donc na lingi na tiela bino boka bande annonce te message na salaki pour na ba direct oyo ekobanda à partir ya mercredi 3 juin 2020 à partir de 21h. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. À partir il y a mois de juin, donc Torobanda direct. Donc au quotidien ma solo il y a direct parce que ma solo mususu ce que biso to beti les mususu et zalaki makambo c'est les kaki mais boye ba que 5 minutes oyo ya ndengi oyo ngana lo baraboy et ko zala kaka donc oyo zala libanda mais oyo to quotidien direct to zana kati ya plateau. Donc à partir il y a mercredi 3 juin, on a un rendez-vous à direct, donc 5 minutes, téléphone ouvert et Robanda. Mercredi 3 juin, après vendredi 5 juin, donc toujours 5 minutes avec César Ngadi, téléphone ouvert. Mais samedi 6 juin, donc il y a l'émission Oyoboyebi, on a la radio, métro Tchango Siko, il y a version, il y a télévision, donc rendez-vous de patriotes. Wana sikoyo na rozala invité sikoyo na émission wana izozala donc nazo ya Mbappé batu ya bakam mususu pour biso toza ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi mais ti sikoyo biso to comprenaka te ndenge nini batu mususu bon tolobi critique eza bien critique oko critiquer présent nyo surtout ba critique kaye ba critique constructive mais oyo batu mususu ba koma na masolo soki neti nini do yango il faut baleka na 5 minutes avec César Ngadi mais na rendez-vous des patriotes pour te comprendre bango binope et vous avez téléphone ouvert hein et vous avez l'émission téléphone ouvert bah émission à Siko to ça les ali téléphone ouvert binope bozo poser ba question pour te comprendre mutu na bango ils ont fonctionné ndenge nini pourquoi ils ont fonctionné netu bisoté donc to yamba bato bazana sima Katumbi to yamba bato bazali na sima ya Fayulu to yamba mebo bo sanate ke na 4 émissions ana bazali face ya collabo. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, donc César Ngadi. Donc, tu la bango bilobela te mes photos comprennent la bango. Ma kamoni ne bazali na ngona mutu, ya ngona pe téléphone et kozala polele. Donc, nouvelle malamu, ya ngona to pesibino. Donc, bo bloqué ya ngona mitu na bino à compter du mercredi 3 juin, direct et bandi, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, tu as un rendez-vous mercredi 3 juin. Vendredi 5 juin, donc ils ont la semaine, donc ils allaient mercredi, na vendredi, ils ont à partir et à 21h, à partir coup de thé na 21h et bandi. Donc pile poil 21h et bandi, tu repasses na bino 2h ou 3h total quand ndenge ozala. Donc il y a samedi ndenge boyebi to bombi kaka, horaire auto bando ça na radio. Donc tous les samedis na 14h en direct. Donc beau s'abonner déjà et vous avez na Facebook, beau s'abonner na compte na biso ya YouTube. Clébois Original, César Ngadi, bo s'abonnera déjà, mais tous en abonnés, donc presque 50 000 abonnés, mais bo s'abonner les sous parce que ils ont le candidat, qu'on a donc ma solo penza oyo, bo c'est là qui n'a donc bo zovi frango live, donc Clébois Original 5 minutes avec César Ngadi, téléphone ouvert en live, donc vraiment na kanisi. Borosala déjà RCP là, Boromona binomoko bande annonce, donc préparé en déjà et Robanda koleka 2 semaines prochaines donc Robanda déjà ko la bino en po bozala déjà na katia ben. Binomoko boitolanda message na salaki donc concernant direct oyo et Kobanda la biso mercredi donc na répété sous et Kobanda mercredi 3
donc à partir à 21h, donc, et bandit. Donc mercredi, vendredi et puis samedi, ils allaient rendez-vous des patriotes. On les appelle mission surtout au bandit à direct, ils allaient téléphone ouvert. Donc Evaris Omana Ochud, bras droit à Katumbi. Donc 2 semaines prochaines, Bogozoa. Bande annonce, donc publicité, il y a émission, donc vous allez déjà à là parce que direct, avec téléphone ouvert, tout ça là, déjà depuis la radio, donc vraiment, et vous allez déjà là. Et l'autre, vous avez 5 minutes, au Bobando, 5 abisso, yango, donc, bozu yango. Donc, si vous to côté na sujet na biso ya lelo ndenge to ebisaki bino to lingi to expliquer bino bien boyebi que 5 minutes ezali cours d'éducation civique ba te belé ba bandoko zela to pesa bango explication donc ndenge ba witi ko kanga député ndenge ba ben ça honorable Jean-Jacques Mamba na lingi na expliquer bino nanu bien au moni député azali na immunité parlementaire bien sûr. Mais en cas de flagrance, donc ceux qui ont sali un fracatamo comme munene, donc bazana temps ya ko sala ka démarche teke kende parce que ou melaka donc bakoki ko kangayo sans que ba longolo immunité parlementaire. Comme le cas il y a Jean-Jacques Mamba. Donc ceux qui donc to monaki ba collègue Nemoko commission moko bazu ba micro bazo bango moko ko reconnaître que en cas de flagrance immunité zate mais siko bango bazali ko lo ba kawana il y a Jean-Jacques Mamba, donc honorable wana ezali flagrance mais ngana boité ce que ezali flagrance bango ba biso ezali degré ni mutazali asali usage de faux na kati ya parlement usage de faux na kati ya parlement ati ba signature bato lukuta akosi makambo po balongola kabund donc bino bozo be yango flagrance siko bino bo expliquer biso ezali nini ezali flagrance donc magistrat wana ba juge wana bazali bazo baté ba convoquer et puis bo mêler Félix Antoine Tshisekedi na kati tedali justice ya Félix Antoine Tshisekedi a pesi bango ba condition nyo surtout musala donc basa la libre ba banga mututé parce que makamba boye kala na l'air kanambe bandoko salamate pe salamate ko salamara jamais donc ndenge zali wana ezali flagrance a resanaté donc asali un fracas grave donc moye bazila ba longolé ba immunité wana donc ezali té donc yangona ba salelile makamboye mais avant tout continuer to lingi to like Sabino Boyoka ba collègue naie commission ya ndengi ba bandi déjà kolela maintenant bolelite beaucoup lela bien na munoko mboka boyoka o ndengi ba expliquer bazali koloba que non il faut donc ba libérer collègue na bango et puis ezali arrestation moko arbitraire et gosala matin maintenant répéter les sous article wana bango baza koloba en cas de flagrance donc et yo mamakasi donc ba ko zia immunité parlementaire té donc justice ezwa ki pression à mutu moko te justice ezo sala musala na yango yango moko boyoka o bango balobi. Il s'est agi effectivement d'une réunion tenue en urgence à la suite de l'arrestation de l'honorable Jean-Jacques Mamba, élu de Lukunga ici sur place à Kinshasa. Les membres de la conférence des présidents ont rappelé que la République démocratique du Congo a une histoire. Une histoire qui a fait qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour que aujourd'hui que la population congolaise puisse avoir sa liberté d'expression. Cela signifie que les institutions doivent fonctionner dans toute la courtoisie, dans le respect des textes qui organisent les institutions de la République. Ils ont dénoncé le fait que l'honorable Jean-Jacques Mamba soit arrêté comme un protégé par la Constitution qui démontre notamment l'article 107 qu'aucun député ne peut faire l'objet d'arrestation, d'interpellation, de poursuite, sauf en cas de flagrance. Les membres de la conférence des présidents ont insisté sur le fait que la justice doit observer ces prescrits de la Constitution. Parce que pour que la démocratie se consolide dans notre pays, il faut aussi que les uns et les autres, que les institutions, que les responsables, à quel niveau qu'ils soient, qu'ils puissent respecter les prescrits de la Constitution. Si cette arrestation est intervenue sans que les immunités ne puissent être levées, les membres de la conférence des présidents ont soupçonné
qu'il s'agissait plutôt d'une certaine pression que subirait la justice. Et nous ne pouvons pas consolider la démocratie avec une justice qui fonctionne à double vitesse. Et ils ont condamné ce genre de comportement. Et nous espérons que sur base de cette demande, telle qu'exigée par la Constitution, parce que l'Assemblée nationale, par le biais de l'honorable président, a sollicité, conformément notamment à l'article 107 de la Constitution de notre pays. Président des groupes parlementaires et président des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, avons appris par voie des ondes, avec stupéfaction et désolation profonde, l'arrestation brutale et déshonorante, en violation de l'article 107 de la Constitution, de notre collègue Jean-Jacques Mamba, député national élu de la circonscription de Lukunga à Kinshasa. Son arrestation est liée à son initiative de pétition en vue de la déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, dans le cadre de ses activités parlementaires déposées en date du 13 mai 2020 à l'Assemblée nationale. Après le dépôt de cette pétition et sa notification à l'intéressé, un des signataires a soutenu n'avoir jamais apposé sa signature sur la susdite et a porté plainte auprès des institutions judiciaires contre l'initiative de la pétition pour faux et usage de faux, dans la négation des dispositions réglementaires relatives des litiges opposant les députés entre eux, notamment devant la commission spéciale instituée dans ces cas précis dans notre institution et le comité des sages. Il est regrettable que le parquet général, près la Cour de cassation, ait qualifié ces faits d'infraction flagrante sur la seule déclaration du plaignant, l'honorable Mpianantumba Simon, alors qu'il existe des députés signataires comme lui de la dite pétition qui sont disposés à témoigner et à contredire ces allégations. En outre, il s'y est de noter qu'il ne peut s'agir d'une infraction flagrante qui suppose une infraction qui se commet ou qui vient de se commettre. Or, il y a 10 jours entre le dépôt de la pétition et l'arrestation. Cette arrestation constitue une désolation pour notre Chambre et viole de manière intentionnelle les droits garantis aux députés nationaux. Devant cette arrestation et détention arbitraire, nous, députés nationaux, toutes tendances confondues, exigeons la relaxation pure et simple et la suspension des poursuites de l'honorable Jean-Jacques Mamba. Binomo boto landa donc ba witi koloba bomoni ba collègue wana ya commission wana ya ba olobake donc ndenge ba kange ndenge wana non ezali flagrance te donc bango ba considérons donc ngana ebite bango ba yebisa biso mutu akotisi mafia na kati ya parlement donc azo tia ba signature bato imiter ba signature ya batu akotisi po akosi la mutu makambo bino yebisa biso soki ezali ni ezali flagrance donc bazana tant mon côté ya kozilaka immunité parlementaire nae balongola nazali ko pesa bino exemple Diongo Diomi Jekoko na mwana nsemi tango bakangaki bango est-ce balongola bango immunité parlementaire na l'ère Kanambe bakangi bango na makambo kuta lukuta balongola bango immunité parlementaire na l'ère Kanambe na tuni bino question Diomi Diongo Jekoko mwana nsemi o lelo tia koma ko réclamer mbongo na parce que bakangaki ye tant azalaki na député lelo bota na photo ndenge mwana nsemi akomi ne munene donc avai ne na hôpital donc mutu ekomi bien donc bota la ndenge mwana nsemi akomi na santé kitoko bota ndenge mwana nsemi akomi na santé kitoko ndenge bomona donc ngana tuni bino siko est-ce que balongola bango immunité parlementaire pour siko bozali ko lobaka bozali ko loba état des deux années état des deux ezali bakangi yo soki yo zolo bazali arbitraire kende ko lakisa ke zwa ba avocat o lakisa ke ezali arbitraire te. Et puis bon, tolobi que Félix Antoine Tshisekedi mutakange mais siko bin bon dolo bata Félix Antoine Tshisekedi asala ke loko mokote makamba osala sa loko mokote oyo to sali wana ezali attention pilamo sikeba donc to kebisi déjà donc mutuloka Kanambe ayeba déjà ke kalate donc yepe bakoko memende ngondo bo mona déjà akimi kingakati akomola siko côté soki ya GLM soki ya nini bo tourner pourquoi kimi et puis si vous avez des gens qui tant biso to yebsaka bino ke ba masolo wana Félix Antoine Tshisekedi aza noko yaya mwana kina akosala pe makamba britandela siko yango to bando ko seka Félix Antoine Tshisekedi acha état de droit pause moni pause à combien de minutes
il y a 30 minutes au monde bosuki bozoko lela na munoko mboka nani bo lelité nani bo lelité donc flagrance tête siko bino bo biso siko ezali nini bo yebisa biso ezali nini ceux qui état de droit la gisi que so ba kangyo na ndengi ya mystique kende ko lakisa ke o ba kangyo na ndenga mabe porter plainte Joana Kamati a kolsi ba fausse signature batu honorable mpiana lobi que signature ezali yanga ite donc yozo sa usage de faux na kati ya parlement batika yo bon moni ndengi makambo ke bandi to pesi bino donc lisolo wana ezali ndenge maman na biso bandolo ba donc attention pila mosikeba donc na kanambe parce que kanambe to kozwe bo tuna Joana Jean-Jacques Mamba honorable wana akena na tribunal kuna sans calbar azoki tant ya kolata calbar te donc akei sans calbar donc tacle aye bona la ta calbar babi non mukange bitoke donc bo tuna ye makambo moni ba memie sans calbar donc bolo barapamba pamba te batu wana ba juge wana ba yebi musana na bango ba sali yango par pression mutu te batali makambo asali ezali grave usage de faux na kati ya parlement ezali jeté ezali flagrance ya munene ceux qui ezali flagrance te bango batu ba vande kona bazoko lela net na munoko mboka ba yebisa biso soki ezali nini donc bo tika ko loba pamba bo bandoko loba Félix Antoine Tshisekedi président moko étiquette sala ke loko te bomoni président Félix Azanoko ya mta sali te ba magistrat ba lasi ke ba ko ta de droit pause bo lela nde bo lela na bo lelité. Tout marquer une courte pause publicitaire ndenge boyebi que partenariat oblige donc tozana ba des partenaires na biso o tozala na bango Sepela TV na Romain Ilunga les grands traiteurs donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Donc bino mo botolanda ba publicité na biso ya ba partenaire na biso donc bazami balé Sepela TV o ezali décodeur aba na mboka ya muke o china poche o tamboli nango esika nyo surtout ezali internet o branché au tali donc bilengi ya Sepela TV donc on ezali biloko ya bana mboka donc yangona biso awa na 5 minutes to tindaka batu ba consommer congolais donc deuxième pub na biso boyebi le grand traiteur Romain Ilunga o tozo senga na bino bozo contact na ye déjà parce que donc retour au ndenga zongi ba date komi penza mobulu ya kosakana te donc ba partenaire na biso message zo le kamala mo parce que vraiment bazo yebisa biso ke ba pelle komi vraiment ebelé bazali ko benga de la part ya 5 minutes avec ses engrais donc tozongeli nanu makambo tozali koloba ye mwasi wana mabundu wana soki mabundu azwa kotya munoko oke ye kabundu oyo bazo lingaba invalidé azali na kati ya bureau na ye akoki kokotela ye mais siko tango ye azotya munoko ozomona te ke azolivre moninga na bureau mpo monaka ke balingaka ye te bazolingaka ke kabundu azala invalidé mpo batikala kini article 107 wana tozali koloba en cas ya flagrance ekosala eloko moko te article wana ekwei na mai parce que Joanna sali un fakata munene donc usage de faux na kati ya parlement donc article 107 wana o baningane bazolo bana eza sous na tinate et puis immunité parlementaire on a ba immunité diplomatique donc et beba penza na kanamba bebisa imarqué kaka do ba papita bazagi na ba passeport diplomatique do papita ba bazagi na immunité na immunité diplomatique donc immunité diplomatique na ba parlementaire et tant qu'à la coûte na ba l'air ka lozomo ka vie moko bo sentir penza que non yé penza va ba kangé faut ba longolé na immunité ozo sentir na donc immunité penza parlementaire immunité diplomatique et beba na l'air kanambe donc vraiment to vanda calme to tika makambo ya osala ka émotion to tika émotion n'expliquer bino tango ba kanga ki diongo diomi jekoko moi na ntemi lelo azo réclamer ba mbongo neti lelo parce que azaki na député tant ba kanki est-ce que ba longola bango ba immunité parlementaire longola bango ba immunité parlementaire te makamba sala ikutu ezali makamba lukuta ba kangaki bango est-ce que bo tuna ki soki ba longola bango immunité parlementaire bongo lelo donc Jean-Jacques Mamba wana asali donc mafia na kati ya parlement azu ba signature ya lukuta ti pour ba invalider Kabund donc bino bozo ba yango eza flagrante donc vraiment to za la sérieux to vanda calme donc justice oyo Félix Antoine Tshisekedi a tina mboka na biso ba yebi eloko bazo sala ba ko se tromper te na miso abatu oyo ndenge ba kangi Joanna bo tuna Joanna a quel tribunal tcha a quel tribunal sans calbar donc a yebo non on attente sur ba no fazer ndenge ni na fazer sans calbar ba mais mayendenge wana do po ba l'exabino ke donc ezali attention pilamo si keba parce que tant que tu kanambe ko tu yena kanisi a okende penza donc sans calbar te mutaka la penza to memaye donc vraiment ya ngona lelo bobando zila 5 minutes te expliquer bino ndenge makambo lekaki donc boza la calme parce que justice na biso Félix Antoine Tshisekedi aza dictateur te a comme rappel dictateur te parce que eloko tu est comme polémique ezanga tina donc to komi nasuka ya émission na biso ndenge na yebisa bino ka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations, même critiques. N'hésitez pas à me les faire remonter sur notre site internet cleboaoriginal.net ainsi que sur notre compte YouTube. Bon, moi, on biso tika ba commentaire, ba tuba tcha. Bon, moi, on a site musu ba kanga ba commentaire, mais biso tika ba commentaire parce que to landa idolo. Il y a présent na biso donc démocratie mutu alinga loba alobi ndenge azali donc siko so to comme na suka boyebi ka base to bossa na yango te base vraiment to pesa ba mbote donc lelo na robanda nako souhaiter vraiment bon et joyeux anniversaire na Yvonne Mezo donc moi na quartier donc petite donc vrai chéri tokola na ye donc a fêter anniversaire ne lobby ngona lelo vraiment na préféré qui na présenter na souhaiter ba bon anniversaire na 4 à 5 minutes donc Yvonne mutunanga Mezo donc Yvonne Mezo donc bon et joyeux anniversaire Wumela. Si on a en Afrique du Sud, on a capitaine pour nous repérer petit nanga Niki. Donc à côté du groupe, on a signalé que groupe Ezalikuna dans les amis de César Ngadi, na katia WhatsApp. Donc petit nanga Niki, la capitaine donc kuna en Afrique du Sud. Merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Toké mbalamoko donc toko tardé te toké mbalamo na katia London City pour nous repérer ça. Donc José Kane qui kakamene. Bambote belé maître Weramukuna, bambote belé maître Rajamoule, bambote belé. Donc tozali ko pesa vraiment mbote
na président na biso ya UDPS Île-de-France, donc M. Chims, parce que Azali Molandi Monene, il y a 5 minutes avec ses Angadi, Azali parmi Batu Oyo, vraiment, autorité, talaka 5 minutes avec ses Angadi, ce qui s'agit, relayer information, hésite à rater, donc M. Chims, donc président UDPS Île-de-France, merci à trop, Nanyo surtout au Salagapo, na 5 minutes avec ses Angadi. Donc ici, Koyo, na Katia Suisse, pour na Ropesa Mbote, na Titimoyo, Madame Mafuta, donc Titimoyo, donc merci à trop. Kuna na Katia Genève, na surtout au Salakapo, na 5 minutes avec ses Angadi, toujours na Katia Suisse, mais cette fois-ci na Katia Lausanne, pour na Ropesa, donc patience Mantouila, Mbote et Belé, na surtout vraiment au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngatoke, na Katia Melin, pour na Ropesa Gigi Chibangu, Mbote Belé, donc Gigi Chibangu, donc il est vraiment, Azali Molandi Monene, il y a 5 minutes avec César Ngadi, Torobo Sanapete. Baïs, donc merci à trop na fidélité, nous, na 5 minutes avec César Ngadi. Toké na Katia Sarcel pour na Ropesa Filens Mangoyi, Mbote Belé, parce qu'il y a Azali Molandi Monene, il y a 5 minutes, kuna na Kati, il y a Sarcel, triche. Toké ici qu'on a Katia Autriche pour na Ropesa les boss, Mbote Belé, donc il y a Xavier Nabiso Azali Molandi Monene, il y a 5 minutes avec César Ngadi, les boss, SK, Mbote Belé, merci na fidélité, non, na 5 minutes avec César Ngadi, donc ceux qui totangi les boss, Torobo Sanate, donc Merlin Cano, donc merci na Katia Lola, na Belgique, merci na fidélité, non, na 5 minutes avec César Ngadi, donc nous. Docteur Soukissa na amical Yabana Lemba, donc Francis Elanga na mwasine Nene Mankumbu. Donc merci na fidélité na bino bango bazali lundi minene il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Chouami Doudou. Donc restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, Tokobigi Saïte, il faut voir Masolo, Nambuchu, Penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on dit à Bandi, on détourne à Bandi Bako. Le temps tu crois que on va l'andi, on a besoin. On a pas. Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil à l'objet a vu, bon, du Kamako, au salaire au Yuno, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangakanayo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit.